vatina batino tout to comme pe wana fikini to comme to côté baba nuko ta côté les besoin pepe kale na salle à côté fumblosa bato wana na ya pekos ngana ni tasuka dans la kota d'habiter le monde donc bendio bendinga bakani donc ça 5 esprits pour na Zwinga, bazong singa. Bon leader à côté c'est pour passer l'explication. La passer l'explication. À tout le monde, ni tourner yo mon ami Tengabino. N'expliquer pas un némoine. Tant comme on esprit que vous avez boyi donc na bakaninga bazong singa singa. Na zonga ndenge wana penza donc na habiter jamais. Na zongi na kotika na de mareka na ki. Siko masola ou pepe kale dans yo yo kabino bondo yo quand même bino mo. Bon. Tu as vu que Pépé est puissant. Bon, on a habité, on a habité Pépé est dans Maïkari. Bon, dans Maïkari, il y a comme un supérieur. Ok. Il y a comme un supérieur. Il y a il aura Mondimi à Moukeka à terre. Il y a comme un supérieur. Bon, on va Maïkari, il y a que Moussok a un supérieur, il y a un niveau, il y a un nani, il y a un nengeni. Mais il y a Pépé est comme un supérieur. Donc supérieur à Mutoyo, à ça derrière la crèche, nanda kunae. Ok. Donc ils ont quoi à ça na église. Temple. Voilà. Donc nengwana. Chikoyo. Ameni, abi yela ngamai. Bama ya makala wana vitalo wana bama ya braliment. Yo mo ba pri, toi na Primus, toi ba orchestre ambition yali sponsorisé na Primus. Alors bah on peut se mailler une maladie bah on tire les mailles. Ce que bah il est bouteille à maille wana, a une verre na mena a la maille. Ce que bah on va tirer oh maille gelée. Oh. Et comme une glace. Dans quatre affaires. Na na coupe gobela coupe amener. Ti habite maille neni maille comme glace. Oh ça bloque à bouingi maille à bouingi di kamata. Après c'est non. Yo meli. Ah, mais n'importe quoi, tu vas visiter, après c'est quand oui. Bon, on a mêlé pour pas l'aise. Malili, la mêlée, mais bon, il y a une oh, na mêlée comme on habite. Bon, mystique de maille comme ah, mais on a air mokoti, nane kala kufaki. Nandenge Tikalaki, n'a pas passage à pouvoir. Ah oui. Donc à s'entraîner à pouvoir. Il y a un sur l'anzoto. À côté de la douche, il y a un vertige. Moi, c'est un juillet, à Zomsier, à douche, à Zomsier, dans la chambre. La chambre, bon, hermo, fenêtre, les bandes, bâtiment, bêta match, les bandes, à Solona, Bango, à Zorama, mon pépé. Tant qu'il se voit bien, femme, bon, ça va dans le sous là. Tant à tourner avec une douche, vertige, à ce qu'il y a ma casse, femme, à juillet, va me mettre, donc, on va la vanité à Mitika, Comitica. Donc, à Vandité, à Mitiki, boum. Moi, c'est mon gars. Il est calé. Elle m'a dit, c'est calé. À fond, les mises. À tout le qui est aux autres, la poignée. Tant que tu as la poignée, calé. Maman, monsieur, Balugui, bien. Oui, à coup faire une nengwana. Donc, à coup faire une nengwana, alors, c'est quoi, Batouaye. Bengi batu pour ça anya sukula ari déjà attaque les puta donc ari nu hein faut ba la tsena bilamba le temps ba tsena bilamba ba kitsaye bon ba escalier ya bandal wana ya muke donc ce qu'il faut pas kitse nini ni bataille possibilité de kitse yate pour deux personnes ba ko tombolete alors parce que faut ba tomber ba tebele alors ba ça nini ba bi bon ba za tapis bala le na tapis da bongo ba kitsaye dans la marche wana so ndenge baba yi mude mutu ezobeta la marche wana peut-être ya on de cause mort nae pour éviter mais fallait pas en esprit ba tia oreiller OK oreiller zala donc pour ça peut me presser pour ba banga banini pour que non hôpital
Qu'est-ce qu'on a? Il y a Tikala, il y a un musicien. Il y a un problème, on a Papitex. Mais oui, toi, tu as bananaté. Oh, ouais. Pour le bananaté, Papitex. Tilelo. Ah, mais beaucoup de micro, vraiment problème. Rien, il faut réparer. Il faut réparer d'autres colobans. Non, il y a Teka place, combo dans la Teka, ah bon? Mais bien sûr, il faut le bango lélo. Nande na Teka on contre hier na voyage, hier to solo to ba musicien, quelques musiciens place musuzu to ko batma financer biso. Ozoma siko il y a zo nyonso biso tout alongola nanga vice-président orchestre. Alors comme la place na Teki yango. Voilà après Pépé Calé. Oui, après Pépé Calé. Oh, mais quand même besoin il peut contrat. Oui. Contrat il remet dans la poto. Ce qu'il y a des gens qui sont tous tout. Abinda. Si on a une démarche, c'est bon frère. Après, on te dit que on conseil on a dit cotaté. On te bon modèle il y a une bon, il y a malade, c'est quoi 21 places. Après ça, place 22 places. La 22 places, on a c'est quoi 2 places, il y a une place nanga. Vraiment, papi, n'a habité sur vraiment Nangor Banini. Na place nanga vice-président. Ozo Teki yango. L'air na teka yi visa mo na 1000. Donc azwaki la 21 000 $. L'air wana na l'homme prudent voit le mal de loin. Baninga tango kokie. Papi gene tolobe la vie. 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 Yo suis sauté par Nazaraka moninga na yote ngai se beniko popoli pokuluti ya baleki Nazaraka moninga na yote pena kotikala kozala moninga na yote Papi gene tolobe la vie. Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que nga naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaja totikala kozala baninga Papi Gen tolobe la vie. Ambro Jenny, Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen. C'est impérateur de Modogo Jaffa qu'on fait des Finchman. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yote? Est-ce que naza moninga na yote? Papi Gen tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote. Je suis pas ton ami. Papi Gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga matano. Papi Gen tolobe la vie. WS Production Willis Yonga. WS Production Willis Yonga. Chers amis, Topesi Bino Mbote, Bino Bolandaka Biso na Tolobe la vie officielle. Vraiment merci. Na confiance na bolingo bozaka à travers bande Konabino. Souci na biso to chaque fois soki mutakoti na Tolobe la vie obi mandenge wana te, il faut voir quelque chose. Voilà. Léo naza na moko ya mwana mboka. Naza na moko ya balanga nzembo, moko ya ba o bakenda sango. Na combo ya Boeing 737. Voilà, donc je crois que combo wana Soko Zalaki oyebi combo wana. Donc Soko Zalaki te oyeba onde lelo. Voilà. Et merci la grande équipe à Tolobe la vie, Washington, merci Nayo. Merci na Pinoci Agostino, Jérimbo Mana Canada, merci. Un grand merci encore na Papi les Rocartes illimité formé la Souka, Didier Yi, merci. Merci encore à Platini Chipamba. Merci Nayo. Sans bino Beneza Ramwa Mawamingi. Comment on a battu le col là-bas Emile Bamba de Zurich. Sans bino à la Maratro. Alors,
nayambi nde nalobi awa Boeing 737 tomekana okosolola bomeka mpe koyeba ye lisusu malamu kulutu mbote mbote trop Papi Gen tolobela vie émission na yo vraiment nasepeli koyambanga journal lelo parce que bato image nanga mpe bato bamona onka mwa kala alors tolobela vie ezomisanga à la page voilà avec petit nanga papi tolobela vie ouais toujours kulutu na ye tokutana omoi nalandi yo mpena nalandi yo nasepeli komona vraiment bonne santé merci ça va sinon la famille oui ça va Dieu fait grâce makambo eza ebele mais tomaîtrisaka moto oyo baproblème ezalaka likolo na ye en tout cas nayebi te baproblème eza mokili nzambe basala mokili na baproblème mais yo moto osala effort ozala likolo ya baproblème donc c'est ça la vie donc la vie c'est un combat voilà alors nayambi nani donc ndenge oyambi nga kombo nanga mpenza sikoyo kombo nanga Boeing 737 mais kombo nanga ya kinanga Boeing 737 KVK musicien Kwenda Vutuka. Donc tant on a vu na Pepe Calais me apesa nga kombo ya 737. Donc comme Boeing na zo ngona bomwana ndenge to sakana wana ba ndako kima na ko beta pe guitare ba pesa ngoma Boeing. Sikota la kodi na pire bakuba ba Pepe Calais ba kislanga 737. Sikota on Pepe Calais atiki biso si on a vu le devant il y a ngamoko na sali orchestre Empire Fondation nzamba a pesinga nzamba benir nga na kombo ya Kwenda Vutuka Kwenda ya ndo kati ya KVK si ko kombo na koma kinanga Boeing KVK leader oh leader je suis là leader ko bon to ya na même quand même na poto le beta ba te belé hein ah oui ba te belé na poto mais maintenant solango alors mais quand on betela biso Boeing 737 mais quoi ben yo ngana se pena bien na bien na Boeing 737 ouais au bandara mdulu na empire non ils a parti donc on a beau jeunesse to beta orchestre quartier na mwana barumbu donc ti lelo na za barumbu donc na za na référence na barumbu wana to bana orchestre e bokole ya orchestre mike ya ina no ya mike mais orchestre ezo ka mo ampleur ezaki bokole tant lo beti wana alors ba bitumba ndenge bana barubo ba bitumba to na ndenge to kima ba luka biwa kanga biso alors to palangana na ndenge orchestre pe la la kinango na yokota na mpimba kuba OK ouais OK donc na mpimba sala test pena na pire na sala test te bazwanga ba mona bien force nanga na orchestre mzo ya bana barumbu Pepe Calais mona barumbu vous comprenez OK eba inga vous comprenez ngane na kobeta na bokole ya bien non ayebisi di mouche ti suka za vivant abi di mouche mais yo fa na Boeing wana mais orchestre tozana na nini na carence toujours manqué guitariste bazaki na bango mais na shit salamaki donc il faut changer comme moi style empire sengaki bango beta sumjum bango beta basumjum sikoyo futo ko tsabango ba sebene ya cadence quoi bakinzaki ekota donc changer comme moi ni nango donc ta bazunga pe na prouvant. OK voilà alors au côté de l'empire zana neni bon on a côté l'empire il y a en 1976 donc 76 hein ouais donc na abonné ba français 76 au côté de nani kuna nakuta Pepe Calais moko nakuta Papitex nakuta Dilumora nakuta Doris nakuta Diavolondo nakufa nakuta Papa Jos azali en vie nakutaka Pacho Star nakutaki susunani na ba chanteur ça tangi do ba tunakuta bango na le reste musumu watanga ote poso kufa ouais bah mako ndeli sikoyo bah menga bien arrivé bah menga très bien parce que 16 quand même oui donc bah menga bien pour na une style mususu au même qui un plus quoi voilà na même un plus vraiment franchement donc les gens là on est ko délivrer un pire
Donc Empire il y a moi stationné dans style Moboye, il y a Sung Jum. Au Sung Jum peut ça succès, Empire peut ça succès. Dans des na air na bango ça succès. Mais succès on est bon succès ça ici là. Le temps ici il faut renouveler toujours d'efforts. Alors c'est que c'est qui n'a pas appuyé, n'a appuyé vraiment ti dans les pépé la. OK. Voilà. Alors bato yokutaka wana après yo banani ba yekisiko. Après nga Juna baye le fomboyer na ba danser bon ba danser ko tout temps ngate pas baleka na bango na ba artiste on a tangi na baye na misusu soliste papien ye ba ebe sente Guilhem Madzungu na taksha bon na taksha na Blaise Matadidi Misha Fumu, donc c'est ça. Empire Pelinga qui nous a battu militaire. Ils ont une attaque chana bazara tourner bazara wana. Ne bazara balinga bazana ngwana. Après bon, baron j'attends son moko à sa réserve. Tant son pépé kala pemi ayembi, tant son pépé sa pemi ayembi. Ils ont ngwana. Mais sikoyo d'autres bagages yo beti album nyosto presque il y a Empire tout côté bon déjà c'est pas ça déjà molo. Non, avant on a côté Empire parce que beta album la bango bagi na style la bango Sung Jumona ba kombe dilu ba titre belé. Ngata na ye na yo bana nzembo ya Amien Boumona ya Pepe Kali. Donc nzembo na temps on a bimé en 77. Tant que bimi maman toi tu m'as kufi. Sikoyo Dei National. Et vandi tant qu'à lever Dei National, nous avons aussi beta yango. Succès bela yango et même appel Empire ti na ndenge. Refrain na ndenge. Motema ngana linga kayo na bondelio leki ya moninga nanga ya tamba moninga nanga ya tamba. Moni nalia eloko ekitanga ite. Pepe Kale di luna matolo abondelio leki nangala moninga yat golebele ouais c'est ça donc dengana succès au Sanganate donc en tout cas Pepe Kale ta talibino oyo va apporter biso quelque chose donc azagi bien nangai. OK sikoyo voyage à Poto sikoyo yaginde. Voyage à Poto, voyage à Poto Yébélé, au temps on peut caler. Tes premiers voyages à Poto. Ah, premier voyage à Poto, ils ont Visa 80. Visa 80, ils ont organisé, tu vois de qui ouais? Na Gab du Nord. Donc Visa 80, ils ont organisé la Grand Maître Franco. Donc ils ont organisé qui a monté na Zaiko. Visa 80 il et puis ça même en 1980 non donc Visa 80 ils ont un projet projet à Franco. OK donc le gars il a salami na 80 il y a Visa 80. OK je comprends ouais pour un autre. Oui alors allez et ça mine donc c'est quoi a programme ni bosso ils avaient bosso litabe bona papa wemba ba ya robeta ozoma nango ba yaki après bango tour na biso na Zaiko to ya nzela mo na Zaiko na DCD ya Air Zaire les rangs Air Zaire zalaki ya to ye donc ambiance na kata avion Empire dans Zaiko to va jaki to beta pepe Empire dans Zaiko beta et na Bruxelles. OK vous savez combien de temps to saki un mois un mois to zonga ouais c'est vraiment boulot de onyamuga ya te bon ba te ba to onyamuga pe ba lio kana voyage de tous les deux bassistes onyamuga ki ah bon kana bassiste ya bino na Zaiko te ya Zaiko te Empire bango tu bon na Zaiko mtatikala kina yo Teddy Soukami j'ai une bonne mémoire ba mission Empire au bakimaki à côté Zaiko en tout cas on a ebi ya Teddy Soukami. OK atikaki mais biso to ba deux bassistes ba kimaki na chanteur moko le reste zongaki. OK alors relation aussi qu'on a Pepe Kale bon justement Pepe Kale te bani na Empire ba kubate Pepe Kale te bani ki mon quartier barbala moko biso na Kigoma 38 Pepe Kale na Kigoma 47 ba idi mushi na Kigoma 46
tokolaki balabala moko na Pepe Kale. Alors ti oyebi ka ndenge monde la so batengi lupango bato balongwaka lupango bango batekaki yango po babitumba eza kozala tro wana série entre babala mike babitumba baluba conflit ya baluba na baluluwa eza kozala yaki na nganda kamwa nganda moko ezali bakosala tibuku moko bakoteka wana bato bazala komela wana so balangwe bitumba ebimi yango wana sikoyo gouverneur Bangala sikoyo bazali décision l'état bateka lupango wana po ezokobimisaka babitumba tout la place Pepe Kale botama bon habité sur abotamaki wana la place akolaki quoi pas akolaki donc c'est ça après longo wana bon histoire na ye ndenge keneliti ba masina ndenge après aye kozonga na barumbu na croix rouge pas balikinga aye vanda afutela wana ndena siko se wasala mpi ozomona ngo après aye longo wana aye comme na bon marché na avenue de la prison. OK. Nandolo. Parce que le maman tondo ko pona Pepe Kale, ezali le côté de sur Pepe Kale na goya ko sakana te, le côté de bon comme une histoire bon justement donc goa penza ezali ke goa to mona ndenge makamba goa na mona kango te mais to bi ke Pepe Kale zo semble na Maikari on a yebi yango na Pepe Kale semble na Maikari abanda ko en plein succès to abanyango ayo kota abanda on a 83. OK. Wana yozaka déjà. Oui, wana sozali. Quand bandi yango ezaki pona santé na ye, protection na santé na ye ndenge sibso que non, eza pona santé, donc ezaka na problème. Donc santé donc il y a pas protection na ye disons. En bref. Alors sikoyo wana eza église na ye moi biso to kindra profondeur ya te mais on doit que c'est bien noté à la banjo boy quand le tombe on s'en met na Maikari oui dans un engagement leur ezaki na limité ezaki na limité je pense qu'on a troisième mériso tant ya kotaki to jour to tika payer to comprenez qui wana ana elongwe ne comme na fikine bon na fikine tant que comme na fikine en tout cas Pepe Kale donc na ikiri na ye bato za vanda bango o za vanda bango souvent ye ya peko ye mon Pepe Kale ya pekos a Boangle ba ondos ba fumblos bato wana y compris na ngai pe o to ba véhiculer parce que les gens to ba véhiculer a influencer biso tout kota na Maikari tango ekomani na nino na fikine toke peko toke ese minute za ndenge nini ese minute bon abika eza église ici biso eza église bon en tout cas l'empire muto côté Maikari azaite ye moko mutayi na Maikari na kati ya orchestre ye moko bon fisa no bwingi to kota eza bien pona sécurité toke peti ndenge tokene ngulupa wana bavoiture ya pekoso voiture na ye Pepe Kale voiture na ye bato nyonso tututu tokomi mpe wana fikine tokoti te banuko takoti liboso Pepe Kale na salle akoti fumbloso bato balanda baya pekoso nga nayi mutu asuka na kota nayebi te eloko moko donc ebendinga bakangi donc eza cinq esprit mpona zwinga bazongisinga bo leader akoti okoti te sikopesa explication napesa explication te atonenge neni tokende yo monani tenga bino na expliquer mpe ndenge wana ntango nakomi wana esprit mpenza eboyi donc bakanginga bazongisinga nsima nazonga ndenge wana mpenza donc nabi te jamais nazongi nakoti kar na démarre kar na te siko masolo agwa Pepe Kale tonzo koyoka bino mpo ndo oyoka ngo quand même bino moko bon toyebi ke Pepe Kale azali puissant bon nayebi te nga nayebi kaka Pepe Kale azalaki na Maikari bon na Maikari akomi supérieur OK akomi supérieur aki lokola mondimi ya moke kaka te akomi supérieur bon bango moko bato ya Maikari bayebi ke mosoko aza supérieur aza na niveau nini aza nani aza ndenge nini bango bayebi biso toyebi ke Pepe Kale akomi supérieur donc supérieur ya moto oyo aza deya na crèche na ndako na ye
Ok. Donc ils ont quoi na temple voilà donc ndengwana. Sikoyo tango parce que na oki pas na yoza deuxième empire ebsanga mais tango ba que à semble la côté pour la santé mais santé ça veut dire quoi? Place bon et pour la protection na yé hein santé na yé contre les esprits. Bon on a évité. On a exascoyé. Les gars c'est pour la santé na. Ouais, il y a pour la protection. Protection na yé santé na yé pe on nenge au moins avec tout le temps minene hein. C'est comme mais carré ça ne compte ça va. Na évité. Voilà yé monta yebi. Donc on a vie privée. Donc moi on a pas ça mais moi pour banque ça qui rien. Rien. Toujours bangandé pour respecter. Mais il y a bon respecter dans il y a leader. Il y a leader. L'esprit n'est pas limité. Voilà. OK. Alors Boeing 737 au bandi ko evre na empire discours à quand peut caler ça dit quand peut caler ko pesa au combo il y a 737. Ouais. Après ça a commencé 737 dans une bête qui est bien na nzeba amia bomona. Il peut inspirer qui on kaka na studio. Tant la bête c'est da gangi. Ozomona ngotanga gangi ekoti. Donc il y a un ande mutu sikoyo penza donc lumière na ngai ezaki wana. Moniko yebara na nga penza ebandaki wana tina ndenge nazalelo. OK. Boeing 737. Voilà. Alors si on empire ezaki ndenge nini mondo vivre na ndenge nini ezaki ndenge mo bakana ipezalaki. Oui, bakana ezalaki ko. Bakana ezalaki nango hein. Ya ndenge par exemple to beta Angola. To beta Angola ba futa biso na indépendance Angola. Oh. Tout le monde a béni par Missia foot à $50. Eh, à chacun. $50. La vie, si on a mis ça, va boy comme ça. Ah, si on a un gars, on n'y a pas. Oh, tu as pris, bah, je lui bébé, nous surtout, mais pas là. Oh, il y a pris, en tout cas, ça peut être ni n'ango. Oh, tu as pas béni, surtout, son bon, on a $50. On a dit, bon, $50 besoin. Donc, $50 besoin. Tu as fait indépendance. L'État angolais béni biso $50. Ah non. Parce que bon, ils ont bon titre qui ça. Parce que ça rien. Bon, il est scolaire bien rien. Donc, je crois bien que nous avons talaka aïe ce qu'on convaincre. Non, nous avons bon wana pour nous faire comme projet mon azanango vraiment na ibi que soko yo zui kakama. Bon nous avons. Abia ngwana. Ah. Donc aïe ko supplier quoi donc aïe ko s'incliner pas là donc yo pe ozo 50 nga pe ozo 50 nga bi calé na bondela nga bi calé ata 50 ans nga ko pesa 50 te ka ba bi bwingi wa mutu nga ye azali ko vie na yo ah oui ah bwingi yo za mutu nga ndima kaka donc ko ça autrement parce que nous avons besoin là. Là, on a dit qu'on a ça, les Cambodgiens, on a tellement les lots, abondés, lobby, on a tellement non, pesas. A juste qu'on y osso, après c'est pas là, après ça, battu. Si on a bien à Monsieur Boya, on a fait comprendre à Monsieur non, tu as la leader, à mon toit train, allez les bisous. Les bisous, tu comprendre, Monique, grâce à épée, tu as un avion, tu as un bon mususu, grâce à épée, tu as un bon. Ata oba fujo te me oba zo kabela yo na musana yo ozo sala to za kama reconnaissant na zuya on a pesi ba to ba 50 ngapi na juste 50 yanga yango bon na teke nga ba corrompre nga te ngapi na juste 50 yango ezali pas maman ko sala na bon marché. OK, voilà. Tu vois imo ya kaka imo ah imo premier na 80 hein. Et moi, autant de voyager, tu as visa 80 dans Bruxelles. Tu as quitté, mais ça m'a côté là. OK. Mais c'est pour procédure à visa, il y a ça là quitté. Voilà, où tu qui s'engage. Bon, biso mon gars, ça ça. Tout le monde a ndengni, tu as na moto na bandal. Il y a qui fait un mariage. Il y a ça qui invité le mariage voilà. Si vous tombez tout le monde a télévision na podium. Andobina. Et to kima. Ça qui camp.
ti Pepe Kala pe ce qu'on a bengi abengi bino yo ndenge abina bien donc en tout cas tu vas attirer attention à Batupenza alors Pepe Kala bengi bino donc le PC impact 100 millions en prochain toi il na kini kese l'erreur kini kese c'est Pepe Kala bengi abina kini kese dans la bina kini kese mais succès nengona est mort donc et tombole pe empire pe ilaye tant de remettre na Gabon quand ça que est mort mon orchestre oui azoi combo ko to mettre na Gabon ba tala succès mort azoi na Gabon na Libreville ah non ce que public ils ont mon orchestre est mort ce que andele azo expliquer non mon Pepe Kala monene yenda danseur ah bah non c'est lui le patron oui ah oui après yo comme neska vieux Kala Mozwara pousser voilà après donc ayo ce que ayo na joli bébé na catch la catch moto bete na catch na stade Arena Street wana voilà na Matadi pe na ça stade on so comme ni na 8 mais comme stade de la révolution je crois na Kabambare na Kasavubu wana OK na commune ça donc to bete wana combat catch to bete wana ba dingo ba bunda tu vois donc hier ça na machine de guerre non le fou comme nani les fous ah ça les fous ouais fou mangani voilà fou mangani donc la jip voilà jip je veux ça tu peux jip pourquoi mais ça na kabote te kabote na fou mangani les fous ozongo nango abo les fous yepe na si yem tabotsa mwana zana OK c'est ça sigoyo bon ayabini Pepe Kala bengi mais il y a qui muta catch no bio ko tabina sunde te biso bete concert sikoyo tant biso zo kene Brazza sikoyo to kene Brazza pour to beta na Burundi sikoyo bango pe bazo traverser na Brazza ba ça combat na catch na Brazza sikoyo ba kutena Pepe Kala na masu ya back wana sikoyo Pepe Kala solo nete abia na tuka na sepeli no binaki bonso zongi to bengo ya okota ya on Pepe Kala zwa ba mo akota empire siko ba koma ba mbale moro e pesa ka moi couple moro boye wana OK alors après tout le monde va Dominique Babwa donc les PC voilà fungling zela na bato ya poussé donc va tubakomo ya koya c'est ça album ni beta pina oui ça la succès makasi album Onga donc ami à moment là ça succès bon ba na Dianzenza appelle ça succès makasi donc Dianzenza ba kira ba ya londe zana katiti wana ya londe wana après to saki Zabolo album Zabolo des chansons ils ont succès makasi Zabolo na Dianzenza avec succès makasi mais c'est aussi mu Pepe Kala bela ka trop boye ya wa osala aninga ngana belio oui abela makasi paralysé oui oui abela makasi abela les aini bon ba fièvre kaka donc pour Pepe Kala zo dans l'hôpital l'hôpital kaka prière donc mais ba ego soigner na ndako tanga abiki ya bisa nzembo na OK alors relation mo misa to zaki soudé dit na Papitex oui en tout cas bazaki soudé pour nga na kutai bango bazaki soudé mais sikoyo taba bandaki bazaki presque ndenge moko mutaki na succès muto attention au moins nzembo ko ça les gens succès mais yo muto na succès te si chanteur muso à cause de la succès mais nzembo na succès bon sikoyo dilu banzemba dilu muto ezaki na succès ozo comprendre après Papitex pe osa banzembo et ça pe succès sikoyo nzembo Papitex c'est succès et même pe Papitex na succès si vous Pepe Kala tant que vous ça va succès banzembo na et tomboli sur Pepe Kala donc l'équipe qu'on a bango donc comment Pepe Kala les cas même na comme empire bakuba
Donc, il dominait ce qu'on peut faire. Donc, tellement Mathieu très fort, combo l'équina, combo orchestre. Ah, les mamans, Mathieu, a remis leader. Ils ont un leader. Parce que si on veut tember, ils sont au tember, il y a quel chômeur. Oui. Alors, on dit que ah, Massa, nous avons élevé. Donc, on a combiné leader. Donc, c'est comme il y a PPK. Donc, on pire comme il y a PPK. Parce que comme on est les cas qui déjà. Nicolo Makassi. Voilà. Au salaire voyage, combien de voyages dans l'Empire? Ah, il y a on est à Poto. À Poto, en tout cas, ça c'était à Poto, à 20 fois. Ah bon? Oui. Ok, nous avons oui, nous avons un passeport tout. Il y a un boulot qui me homme d'affaires. En fait, boulot qui est Miki. Jamais. Il y a un boulot. Tant qu'il y a 80, il y a une chance dans son voiture. Il y a le seul gars qui a son voiture. Tu as un maïs qui est comme la carrière, il y a un boulot. Toyota Corolla. Si ça taxi, comme il y a 12. Oui. Ok. Oui. Avant, il y a plutôt un poussé au salaire. Voilà. La franc belge, il a changé. Les rangs occupés de l'art. Les rangs franc belge. Franc belge. Le temps, il y a combien on a? Il y a déjà 45 000 francs belges. Pour voiture, nous avons 15 000 francs belges. Mais on a foutu 32 000 francs belges. Et comme il ça, on a le bon, on a eu de dollars. C'est vrai que vous avez une voiture facile. Quand vous avez véhiculé, tout va être piéton. Ah bon? Oui. Non, plus oui. Ok. Oui. Ah, donc c'est que vous avez le droit de monnaie net pour aussi. Mais oui. Tu te remets dans la Libreville dans 81 indépendance, il y a Gabon. Tu remets on a tellement, moi c'est le président Bongo, c'est Pelé Makassi. Il y a un babiso donc après ça sur balar, donc boaka balar na modèle moko de moi nanté. Oh là le kotaka boti na okangisa on peut na yepe mikilisu na 82 na yenga moko na Belgique on a reçu visa. Reçu visa, ma pina visa. Tant la visa passeport visa le besoin de visa. Bon yo visa, yo mikilio moko bongo vu kala le bisego. Ah basilika qui basiliki yo na ye poto donc essaye na usi bon son. Oh son ni mo ksani. Na biso bolingi na bidana ngwana nga. Ouais attends on va conseiller combien de temps? Voilà, na 82. Voilà, c'est la salle il y a 5 ans orchestre. Tenabi wana siko na mikilo c'est combien de temps? Na saki 1 mois. Siko ni tien ozo ma mikilo. Yomo me manka ki yo poto. Na ki mikilika ko beta tour na sombi bakar na. Na mola no za na wana. Na o to beta concert. O pe bakar. Na so de car, so de mazamila kitoko propre. Na on peut les donner. Dimi pe na concert pe tandami wala pe na concert. Buloka bunyi yango. Sans plaque. Donc talaka ba otala. C'est mais quand même moi qui est côté dans le mouvement. Oui, un exemple raté. Donc jalousie est naturelle. OK. Donc c'est ça vie c'est la vie. Alors jalousie est naturelle, ce que yo muto aux autres vie na yo autres ba jalousie liboso, on sait rien. OK. Alors 737. Oui. Vous avez un projet moko boyé ya koya États-Unis. Un moment pas Pepe Kala Koufi. Oui. Abelaka. Oui, Abelaka. Abelaka. Oui. Bela Makassi. Abelaka il m'a ko ngana ngana tala jeudi. Jeudi on a tala parce que nagi na billet na à Bruxelles. Fara ya mo Bruxelles. Non, il y a voyage mo photo ya donc mais ba tindi na ni billet et boya pa na pour na sala démarche ya. Parce que tant Abelaka qui moi aya a ligne BP, ligne aboye voyage. Siko elle moi bien na buni yela na billet na billet yango. Pour mais je l'en pas un certain jeudi. Jeudi. On est avant jeudi. L'heure qui est vraiment bien. Tant que nous avons un billet, mais pas un billet. Billet bon. Ce que nous avons fait, c'est mais billet na katia. Billet, tu connais ça bien.
On a réclamé la Sabina. Bon, je pense que billet, on a comme à peu près carré, on a voyagé dans l'hôtel. Kabassé, il y a un peu de Kabassé, bon, on a voyagé en tout cas, même la immigration, on a gagné. Le bas, on coopéré là-bas. Bon, moi, c'est la Sabina, Madame Santos. Alors, bien, non, billet, ce qui est bungi, le roi est informatisé. Pour Moutaro, Zabia, Moudinga, voyager dans moi. C'est comme un numérique, donc, ce qu'on va, c'est Barbano, c'est les voyageurs dans moi. Alors, le roi est un bon autoticata, mais c'est duplicata. Sur le duplicata, il y a des jeudi pour aller au Tigre na palais. C'est quoi, Azaro Bela. Dans la commune, maintenant, on a écouté Beba, tu vas vendre Azaro Bela. Et là, moi, les gars, tu as à tout le monde, tu as Sabina pour la bien, oui. Ah, bah, pas de duplicateur, pas l'accent. Na fumula fardo, na tchèque duplicateur. Exact. Oh, mais il y a qui non? Non. Oh. Si on a vu maintenant, il communique à Moussou. Kalabi oye nango te ngabite na ye nango habite bungi oye nango bongo ye bunga billet sikoyo jeudi wana nga na yeli billet mais nakoma ndako na biwo na zu duplicata oyo ba prometteur na Madame Santos yango na ye nango ba oza nango wana oye nango penza ngo na ye nango ko ba ye nango Alexa on Alexa boye na fungula phare de boye billet zate Kala rumose ka oui yo ye na ngote ozino billet to ngabite kale bon fardo na ye na billet na kati na bimi non je comme aventure ti na bimi na bando kende ti na bandala nga paraka ki voiture kama liboso na bando zonga na ko talaka na scène na mona kama tâche kama ile bleu mo muke Gabité, bleu frère pensionnaire, le m'a belé boba, bien en moyen monnaie. Dit, bien en bas, tu peux pénir en les zippé bien dans ma danser, rien mon et papier quoi, mais zippa mi. Comme ça, qui dit quoi qui était. Et quoi que c'est quoi? Toi, quoi donc, c'est que Batouba, les gars sont venus dans l'habité, mais zippa mignon. Pourquoi c'est qu'on dit le important? Et puis, Vimindeng na farde. Et puis il y a des faire de nabi qui bien na kanyang penza o yende ko tikande loko ko tikande loko bongo loko ko ene na comprendre ndenge ko yagite alors sikoyo na zuango na zo ndanga bide yango na loko tina na kuna ngo abi bon omoni yango ngabi ngabi ya samtema ngabi et le me faut tika aventure bon ngabi yampanya ya zaki des fois ya supérieur donc maître supérieur ah oui soko tonga ya koyoka yo oh akina niveau na ko me ko tongo te so tongi ya na tonga ya bizanga bungi na yema mboko loba alisanga nengwa oh banana na banga ya zagine wana te me côté mo boyo ki otonga ye eta bengi yo aleki abi donc aleki alobi ke me na yo ki mambo loba ngala kufina kuseka ngana mpona kubareka kwa mais bon na mona ki faut banga ye alors si on a kamati billet na pesier na pesier après a bengi lekine Charlie moi si a danseuse a bengi abi yelanga mai Bamaya makala wana vitalo wana bamaya ya braliment. Yo mo ba toi na Primus toi orchestre ambition yali sponsorisé na Primus. Ba pese mai na maladi ba otikele ba mai. Siko ba ile bouteille mai wana ayi na verre na munena o mela mai. Siko ba zongo ba tia ngona oh mai gelé. Oh, comme une glace. Na kata faire. Na kopo gobela kopo ya ti habite mai neni mai comme glace. O eza bloka bwingi mai bwingi bikamata. Apesi nga. Yo me dit. Mais n'importe quoi tu vas visiter wana tu apesi nga ngo. Oui. Bon, na meleka pona utie pa leza malili bena malili na meli abia me bwingi yo linga mama ya ndenge bana ngala ibiyo
Oh. Na meli ko ngabité. Bon mystique te maye ko komi. Ah mais ngana mona 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 yango moko ti na ne kala kufaki. Na ndenge tikalaki na mona ezali passage à pouvoir. Ah oui. Donc à centrer un pouvoir. Vous comprenez quoi? Parce que banana ma billet wana ba billet ba mystique wana tout ça. Non, on comprend dans votre. Alors, si vous avez pesa nga mai est normal. Bon, mai kangami, so mai kangami na mulangi wala kisa kangami. Mais mai eza kutam, eza bien bouger. Alors, si vous avez na kopo mai comme gelé. Habiter o eza ngate ayo bui. Oh, après c'est grave. D'après la vie na tebo ya panya la maladie faut parce que président azuna million pour la vie so million on fate. Vous comprenez ngo et la salité za ni na bi. Banga ite que tam chose banga ite cause sacrifice mo. Bon na banga ite parce que sacrifice ça ma mission badité. Donc c'est quoi la million mais après on a compris à Koufi on a compris ngo tant tikali tant tikali na orchestre. Ndenge orchestre ba petit juna ba longwe na bango ba lo fumbo donc kamo amobu kamo lo yenge moko yaki wana kaka na matanga na lo yenge mo ezali wana tout le monde ba ya verna parce que comme deux camps empire bakuba na ba petit ko ba bini na Delta Force Delta Force so ba kuna ba za ba me content ba ipananga lo fumbo ipananga de vie talabo ye ba petit na talaba ko ba shora ba so ko la wa mpo kela ngabi bo moto. Vous avez un problème, bah il pas là. Oh, non. On va bien un vice-président. Peut-être qu'elle a nommé un vice-président. Il y a mouvement. Il y a mouvement. Ok. Ah, donc sûrement peut-être tirer la gomme solo. Ouais, oui. Alors, oui, a nommé un vice-président. Si quoi il y a Boutaboya qui est vice-président na deal. Deal du monde. Oui. Il y a Boya qui a un. Kalabi mais. Et ça bien pour tout là qui s'appelle mis sur Batouké, tout ça pour la promotion. Passation pouvoir ça va vraiment te bouger va être vice-président et là on est on a tout on a va passer ça va bouger non et là côté bon il y a mon engagement B tout ça bon OK musique ya musala molimo futo babango musique to web ça la petit ba mettre musique lelo musique ya musala molimo yeba ke eloko nzamba tina na ntoto master na yo ata bobeta kaneni na tabo za ko beta na orchestre moko bino mbale so lelo ba élever ye nzamba élever ye fondima so on limite yo mto tika na passe pour que leadership ba comme leader te ba bota ma leader sa musique ya musala molimo donc soki Moninga va tomber ndima zana ye po yo po se retrouver même l'évasion moninga voilà so yo boyango yo kotika la yango na monika itaka pire siko pepe kala kufi des autres temps côté ah na la monika des autres on ya créé na bango po chef nde mutu makamoko kana mutu na ye ata ye mta créer des autres rango te mais yo faut ça makasi des autres ici là alors si on a la moindre des autres continents on a déclenché empire fondation tezela nanu wana dokimulai tango apesi mai wana mai ko malili ouais gelé donc mai comme free mai comme mabanga na glace yo meliango après nos mesco etane ezaki ndenge nini aoswane normal aovanda ne normal aosona biso mais azali malade donc malade quand on passe tout ça bon on est avant d'aller jeudi on a au travail alors samedi tout a surpris quand à 23h déjà mais on a reçu un message à 5h du matin na comme la radio bah tu vas mettre télévision porte na butu ouais porte ta porte na biso ah na 5h voilà tobangi to ko most na ngabi ba beta porte bungi ba beta porte ngabi ko funga porte mais tuna nani ake wana to nani atu via bungali oui azolala yebza binga via bingala muka pepe kala kufi la kufi most na ngabi te ngana zango yoka pour la tindi yokati ngabi kala kufinga bite je crois pas qualité za chauffeur na donc chauffeur te petit atamba na yende mtazana komana P10 na mama yemu peut-être yenda kufi ba confondre
mokili ningani ko bato batemi na baporte nga na démarré voiture nalongi na brosser na sukuli na démarré voiture nakepa Elvis Kunku na lingwala accompagner na biso nakepa na ye nzela tokoleka boye tala bato Pepe Kala kofi azwi masando tokete na bandala to tala bato avant na bandala na Givunda Givunda numéro 26 tala bato tokomi wana bato bakolela akufa na palais bon ndenge ezalaki akufa na palais parce que ndenge baexplikaki biso anyaka sukola nzoto sikoyo akoti na douche akoki vertige sikoyo mwasi na ye azwi ye azongisi ye abimisi na douche azongisi ye na chambre na chambre bon aire moko fenêtre ye na libanda bato bakobeta match na libanda aosolo na bango azwaka mwa mopepe ntango ayoki sikoyo bien femme abi bon ça va na sukola ntango atourneka mpo ake na douche bavertige sikoyo ya makasi femme azwi ye vanda mbeto donc ovanda vanda te amitikaki komitika donc avandi te amitiki brum mwasi abandi oganga te moni ndenge kale ere moko azolingisa kale afungoli miso abi atuniaki ye ozolela po anini ntango atele olela po anini kale mamo miso baluki be nie akufalaki ndenge wana donc akufaki ndenge wana alors sikoyo bato baye babengi bato mposa anya sukula aki déjà ataki liputa donc aki nu fo balatise na bilamba leta balatise bilamba bakitisa ye baescalier ya bandale wana yaki moke donc sikoyo fo bakitise ndenge nini batali possibilité ya kokitisa ye ya te mpo 2 personnes bakotombola ye te alors parce que il faut batombole bato ebele alors basali ndenge nini babi bon bazwa tapi balalise na tapi bongo bakitisa ye na bamarshe wana sikoyo ndenge babaki nde motu ezobetala bamarshe wana peut-être yango nde kozaki mort na ye toyebi te mais fallait bazala na esprit batia oreiller oreiller ezala donc bakosala mpe makambo presse mpo bakende hôpital donc ezalaki ndenge wana sikoyo wana nde femme na ye nde moto explikaki biso ezalaki ndenge wana ale Pepe Kala akufi sikoyo apparemment ntango Pepe Kala akufi donc tobaki empire epanzani bon ye moto azalaki très puissant na empire bakuba donc omoni nde nauta alobaka ke nkombo ya Pepe Kala ezalaki likolo ya empire bakuba voilà sikoyo tokomi kofonctionne na nkombo ya Pepe Kala même tovoyage tokobeta na mboka boye mpona banderole Pepe Kala nkombo empire bakuba ezotanga masulu te ti nga nayebisi Kala lokola ekomi ndenge wana yo moto osali yango te eza nzambe nde moto aeleve yo ekoma ndenge wana sikoyo il faut na balbum fo kotiaka Pepe Kala ngambo nayebisaki ye atiaka bongo abi bingi yo moto okoloba ekoma lobi baproblème ngabi non tia ndenge wana mpo makambo mosala etambola donc yango badeni album bakotia sikoyo Pepe Kala soko obetaka na mpile bakoma moto akoyeba te so bino nabetaka na Pepe Kala nabetaka na Pepe Kala moto ayebi bango surtout na baétranger na kini nde bato na Congo nde bato abia mpile bakoma mais na libanda bamboka mosusu okende betela baîle de Mayotte bato babetela bacomore bakoyebaka na Pepe Kala ozomona soki bondosa nde nini yo ya Doris ya koto yo 737 ya koto yo bondosa nde nini mpona bogere solo wana bino bon ndenge tokobeta moto akobeta na tour na ye na nzembo na ye oyo abeta tokobeta ndenge wana nzembo yayi na abeta yango yani ngambo na abeta yango ok yani nga na semi tobeta yango nga na abeta yango ok alors ndipo beta base benebele ondo sepesa juna vena ngai big one napesi yo mbote bele juna mombafu naozela otikala te naozela eumeli ya bon 730 ndoki na bango wana mpe ndoki na bango donc ome danger mais bien sûr ntango osala mosala bien kolisaki misapi danger voilà ntango osala mosala bien oyo eza mpe ezokosunga ezokotombola orchestre fo omérite bamérite wana fe ya lokumu wana fo ozwa lokumu nango parce que soki obeti malamu
tant on bêtit bien l'autre ça on bêtit bien tant comme on a noté c'est pas bon on ça dans pied fondation tant on comprend de bien que non mouvement Kofi bon tant on a dit que n'est pas dirigeant bazo diriger bien té voilà c'est un vieux texte là mikiliti texte tant kala Kofi a mikili ouais sikoyo après ayoya ah yedo zero qu'est-ce que tu peux si mais tant on a ndenge orchestre zo kita to vivre donc esprit ko ba esprit to on a to vivre to on a esprit ba ko kita orchestre oh oui esprit to on dirait to zo mona to on a ndenge orchestre zo kita tant il y a du commandement et Simbate oui et Simbate et l'inga qui était donc l'inga qui était sikoyo soka zaki mayele falatika a replier aux hommes on peut dire lou baba ina yé déjà na batabralima ba ibisa qui tika orchestre pas bwingi a diriger orchestre yo za président babo yo qui présente mais ça va faire na yo ya mo dépendre batu aux hommes on pour y besoin commandement dire donc ça makambulo ko azo e bateke o ya zo sala parce que so de tali bien dire na juna na za succès Juno. Ah, Moutana a une succès Juno. Alors, tant que vous dirigez, il faut la technique, il faut la modèle, la façon de diriger. Pour y aller dans ma camp. Oui. Vous comprenez? Alors, si vous il y a une qui volonté. Alors, le rôle est dans le mécanisme. Il y a qui bon côté. Moi, je suis dans la maison, on va t'emboyer. Non, tu vas monsieur Balibanda. Mais peut-être que tu as une garée voiture. Si on a mon monsieur tu vas télémion na bangonio ça va talangale la carré va na kitinga oh. Mais ni boza Balibanda bo répéter ba bilanga mo kota ota makambo ya kuna ngati. Na kota kuna na maison combattant. Oh. Na kota église na place à répétition. Pas te répéter kana podium ya maison combattant passer à la messe wa. Na bandimi ba classé ba kiti ba te bandimi wana oh na ye diro na bureau kuna ngabi mais na côté me vie ndenge ni makama ndenge oh d'abord nzambe za makama nzambe faut to tchaka nzambe liboso na nzambe liboso mais yo ndeke ndeko semble l'église oh za sika musala pour biso vie na biso zalia wa na biso oh za vie na biso toujours sacrifier vie na biso to yo okamata ampli orchestre au mettre à côté na ba instrument na makambo puissant église non ils ont raté oh non oh te azui sikoyo ye ba collaborateur ne zaki Jojo et Komona Doris ngai na bina ba Jojo comme bozo pese conseil te ndenge boza malamu te bozo bo orchestre ngai so yo mto tika la chômeur so orchestre ko fi yo za chômeur moi je ne serai pas chômeur mais puis si ndengona na bimi na na bimi ça petit ngabino si ça continue comme ça moi était l'homme na tongo na ça va vraiment quand on a un téléphone, le téléphone moi bima yibo comme na weki minga so tel selte mais mo bima yibo na bengi Oasis na bengi Mr Ngagi délégué na Bralima na bi boya benga ba délégué so boya wazeng ba mukadi Tamiz Mukadi na peso da mbote Tamiz Mukadi na zangi zaki Tamiz Mukadi na bengi bango nyonso na bengi bango baye wana babi lobi na baye ba réunion minevier za la tête toujours rapport et comme tu là ba mi kontukuna le chef Kayembe so baye makamwana babi non c'est pas normal yoko oboité fautique orchestre bunga dirigeant tout monde ya ba preuve na ye soko dingi te to retrait contrat Bralima c'est là dit le tient ngala dirigeant orchestre voilà pas pité ça té na dirigeant orchestre na tomboli orchestre que c'est ba plein donc tu vas plein mais encore tant texte ba yebisi na batunu so ba Zakari baba so ba batunu so ba yebisi ba tout ba yebisi non en tout cas qu'on a bien le cas sous musicien nous a été mais vous avez un collaborateur au Simbaye awate Simbaye penza bo Simba ya mwana on est blague ama bwingi mutu pamba guitariste ala yo sala ba bisala sala na le orchestre ça en plus va disparu et bunga bena ah oui donc Eve venait viatique venait donc mais oui
mais il y a des musiciens il y a des engagés des musiciens songi il y a des musiciens pire bon musicien bungité ata yem na bino eza yete bona boy wali bazui bango bazo msampiri bako wapia siko esaki nde nini oya kozwa contrat yo moko siko na kombo na yo moko boulot makamuto ezaka boulot donc ça va faire ndenge na maintenant ki sikoyo orchestre après sikoyo ba musicien bakoma na confiance nanga sikoyo tango yomana ye sikoyo mais le kuta mabete mutabisa boule to sa orchestre de Souza bi vie ngamuni soto londika bato to za difficulté bakuba oyo to sa mouvement mususu na mouvement mususu biloko mo bo sala ngo après lobby comme ba désordre na ifsai bango ti na yo sala siko ya pire fondation ngam na sai po ngana ina na combien ya droit ya combat pire parce que vie bah oui parce que passer vie na mbawana donc na combien de droit pire sur la bibo en pire fondation et fondation tout ça il fondation PP Calé siko yo producteur abino bolongo la comme PP Calé au travail na comme ya morti na yo JPS production il faut là même quand mesure que nous faire bralima benga balmo contrat na riba tiana na bi fondation balongoli on a pi bakuba pire fondation il JPS production bengi singa na pas auquel album na ngaba mo ka zwango tinda wala mais ça va donc tout monde va clair leadership sur bando sala ça va to ko mettre Angola parce que leader ko donc nous avons compris na simplicité na simplicité mayo melai bah c'est ça de l'eau donc si yo na mona kaka donc le pemba bazuinga président bazuinga chambre nga moko hotel nga moko na côté nga moko ba misa pa atali bonga si mo donc leadership bah dans ces eaux contrôler ba oui bon les gars mais bien sûr ça me dit quand même ma chef coutumier dans le village dans un bon la danseuse on a danseuse on a premier basse leader mais oui la mamba solo ils ont bongo le bayo mo leader au lingana hote ils ont bongo donc ça va 12 ans sur momina force na yoka force na yo kaka donc leader oza po leader wa papa oza noko oza mama oza yaya donc yom de représenter bango patron danseuse artiste musicien danseuse yo pourquoi ça me bien bosso ça va danser ça non danseuse so tiki bango ba sala poto na musique beba yo pourquoi ça me bien ma mission sur ça danseuse te on sur ça danseuse mon ko lingana te so lingani en tout cas faire pourquoi ça me bien quoi oui mais yo mo poso non les gars yo ba danser ta sa bala na bon tu as battu tu as danseuse mon gars au lever donc voilà bien privé l'idée voilà au simba t'es pas au simba on a été dans le voyage là mais sur la table oui on a été quoi mais l'idée et pas l'idée à paiement ka yo paiement là ah mais non aux amons là c'était ça bien sûr parce que l'idée là moto yo nzamba a incarné donc après si nyos makoki nyos pour na kotambusa groupe yo si yo ya ko déranger pas leader azali donc ça tu bundisa leader oui bundisa nzambe parce que nzambe mutapesi nguya wana ezala raté si contrat mikili et ndengeni ovandika mama obu succès ya ebendaka biloko tout succès ye mona mona ka contrat ye abia mona mai to moni preuve to moni na poto sangingani tout ça boye en tout cas faut yo beta ndembo bise cocktail wana tile lo bobetela ngona concert na poto te faut yo beta mais est-ce qu'on a géré nos tozo ya contrat on a géré bon époque autour ba Desouza ba ya Lodi ba teti na ba teti bien sûr on a géré bon ba teti ba kutenga pe na teti
donc bakutanga mpe na yanke donc soko omeki omoni yango ozomona yango basuspension ezala kozala oui otie na tie libanda mais oui donc yoko mpe esprit mabe esprit mabe te mais parce que mosala fo etambola te omoni colère na bango ya bakoki na poto babia tokolakisa ye mais ata balakisinga namona motu oyo asala likambo oyo eleki ngai eza te ti na mema bango na poto baya na poto wana namona moto asala likambo oyo ya koleka nga aza te ti lelo rien nani se yo kanga bafi na bango jamais masumu na bango alevandi bebu ale contre ye wana navandi kocontra ye nadi komakengo to yokobeta na poto mais sikoyo batuninga bwingi okobeta na poto estce okondima te papi texte ya koyemba ngai pas de problème bongo juna nga pas de problème bango tout so balingi baya koyemba baye koyemba ah bon bacontente papi texte papi texte alobi non bamisien aza na bango wana bamisien ya ye te bamisien empire malamu ye atikala bamisien baya bango moko siko politele abi me makambo nini ozoloba wana ye ozali na kisasa okese ekufaki okimi oye na poto oyo ovaa na poto na bavisa oyo ozwaki omemaya bangulu na yo sikoyo bwinga atelemisi orchestre kuna ye atikala oyo na bamilicien yo ozali na problème wana papi tex mais oui tobanaka te olobana te papi tex ti lelo bino beaucoup mikolo boye vie vraiment problème rien il faut réparer soki aréparer ndo tokoloba ezalaki nini asala nini non ye ateka place nanga kombo nanga ateka yango azwa mbongo atia ngulu ah bon mais bien sûr funa aloba yango lelo na ndeni ateka yango contre ye ya voyage ye tosolo totia bamusicien quelques musiciens place mosusu toluka bato bafinance biso ozomona sikoyo ye azwa nyonso biso tu alongola nanga vice président orchestre alongoli komona place nanga ateki yango wana après Pépé Calais oui après Pépé Calais mais quand même besoin il peut contrat oui contrat yokobeta na poto sikoyo yango nyonso tu atia yango bangulu tout abenda sikoyo ngambo nasali badémarche wana sikoyo bafrère na ye après ote bwingi bokabakala kosala nga bino ekota te ote babondelanga modele moko boye ai na ndiai bon likambo alare sikoyo 21 place bapesa biso place 22 place na 22 place wana sikoyo 2 place ya nga na ye azwi na place na nga vraiment papi nayebi te soko vraiment nakoloba nini na place na nga vice président ozwi oteki yango lero wana atekaki visa moko na 1000 donc azwilaki yango $21,000 lero wana na 2001 soit na 2000 l'an 2000 peut-être entre l'an 2000 l'an 2001 l'an 2000 l'an 2006 je me rappelle nga nasomba lupango na barumbu na $6,000 ozo comprendre nango alors sikoyo tikobeti machine donc ye sikoyo mbongo wana sikoyo sikoyo baproducteur babino bobwingi okipe te eza makambo ngabenga naokipe te mpo nga mpe nakosala yango nazwi yango ozomona yango be futokobelala ozwi place nango oteki yango bavise bima tout ça et comme si tu as bien à l'art, bon, tu vas dire, les gars, l'objet la parlé. Il y a bimaranda quoi la muka d'abord 11h. Mais mon colonel la muka na monaka na oya ndako na 7h na mona mutsa zo bima, on a bi texte, na ngala zo ya do ngana ya ndako yo zo bima ka. Ote c'est la tigi pas no o zo kima. On a tigi pas non pas femme na, tigi bon pas femme na. Sur 21 000, bon, non, canal bandeko, sur $21,000. N'a pas moi, c'est $200. C'est ça, papi, et ce yo on dit, problème nan to wela yangwana, problème to zanga, funa lo bango te parce que y a sale problème. Mais funa lo bango. Mais bon, le coup c'est les cas on rechape na sibo. Tu na tiens, c'était faut tiens là. Tilelo. Mais oui, il faut alors tu as 5 chaba pesinga. Ah, mais bon. Donc bien à ta 5 chab sur 21 000. Et puis ça n'a rien. Nous surtout nous ça la tout le cocotte ça tout ça.
International va Melio. Ah Melinga. Après on descend là. Donc si donc ah je suis gars donc pour maman tu yuma quoi. Ah oui donc Melinga bonnet moi na msala eh. Sur bana beaucoup t'en a pété. Non kene wa. Ah mais ça mutuna wa bo. Rien. Papi mutuna yo fa respecter yo. Mutu zo respecter yo alingara yo. Pour ça moi mutu respecter yo te alingara yo te. Vous comprenez la vie est nengwana. So muta linga yo te, on respecte pe yo te. Après kende yo mo parce que siko ou mérite ndamoko siko yo. Les siko yo mo gérant. Ouais, siko attends mona moi si na bana na Paris. Ah voyez yo au kambika biso au kambika biso lelo ba voyez. Yo ce que puis fondation faut combien de personnes? Ngai oyo ngai ezaki ya mais ngai nataki mpenza banini te ngai nakende na esprit obeta ndule producteur mais combien de personnes au liste naki na 26 personnes. Ok. Non. Kasi oyo oyebi yo na ti bamusicien bayaki balodi banani badesuza babiya joli bébé de Colos Doni Mabwa na bapetit mosusu arecrutaki mpo na ndule. Ok. Mais relation no leona bango ndo te bamo bafingaka nga bon bamo toye babebisi mosala bando fingafinga tout ça bafinga oponi yo se reproche na rien oh bon se reproche na rien bon to ba mutu mo akimi c'est bon on so ba kimi bon on so ba tourner contre yo siko do c'est ba tourner contre nga c'est yo pour aller via kanai ba na kanda ba utana na sasa bon au moins mutu soka zo linga likambezo ya te akuma na kanda ba likambezo bango ba luka succès ba mo succès zo ya pa na ba se pelate ah oui mutu mimi ona miki ko perdre na bango mais bien sûr donc mutu ka na yo ka ba ba dokolos na on a même dokolos nde mutu a reconnaissant le belarayo toujours bien mais soko bon si babila nga landa émission je lui bébé sali émission landa émission je lui bébé sali donc naoki ma ah bon oui asali donc batuni na moi moi sur asali émission na atuni je lui bébé mais tant peut que la fait bonne ça c'est bateau bagi reconnaissant dokolos bani tout ça bon na oyo kaka bato bano da dokolos za reconnaissant na yo que yon de ba omima na poto tout ça bien sûr il y a Pépé Calais mais Pépé Calais ko fangi bagi na ça yon de rien mais dokolos c'est un bon garçon non moi garçon là bien dokolo ouais mais jour monsieur donc dans la bato babina ngala di oui non landi émission je lui bébé sali ngabi je lui bébé non landi te ba non yo kana no émission wana bakasi place wana yo monde comme na monde à vitesse kasi place ba tiango pa lexi et pas je me le bas moi moi c'est à Tunier à Paris à Tunier mais je bébé bien longtemps beaucoup fait pour que la fait bonne ça mais c'est fait on se retrouver en poto abi bon on poto de une orchestre de robeta en orchestre l'orchestre de Robeta, l'orchestre nani et empire mais nani kasi yem ta mukolo empire aba yem mukolo nani kasi buingite obi tana na vandi oti na regretter joli bébé mutaba outside block anengwana quand on a salle Empire Fondation, joli bébé il y a tikalaki na Empire bakuba papa Pitex. On se comprend non? Tikalaki na Empire bakuba papa Pitex. Ngai na salle Empire Fondation mutalanda ngai ezaki Dominique Mabwa. On se comprend non? Nano yo dokolo salandaki John Baf. Po ba kota teta ba John Balongwe, ta ba John Balongwe, texte ina poto. Tanga ye to bonde baba inga ba texte ba si texte luga peta bazonga tala ba bimisaka mabe nyoso yaka pananga o wingi boy le remonter ya moto na mtero lo bisaba binengwana alors sikoyo dokolos alandaki ba juna ne balongwaki tango sikoyo to kabona pa texte ba sikoyo dokolo na je bébé atikali pa texte on a ya guitariste yes guitariste lo ne au stream kuna ouais de colos
wana joli bébé sikoyo nakendanga sans danseuse nazwi sikoyo badanseuse ya bien moto apesanga badanseuse wana nani oyo peti oyo nani akombe kiminga sokombe ye na koloba ngo alors sikoyo ampi fondation totobangi frappe ebangi faut to conseil tout ça il va plein totia libani na bakermesse tobeta bakermesse surtout kermesse oyo tokobeta na njili na sainte thérèse soko courant bayeke olongola biso nini oyo te groupe électrogène wana te plein ya ndenge wana nga moko nakoki kokota te plein mais nainvitaki lofombo nabi lofombo yaka tobeta ndule na ndule mo na sainte thérèse yaka lofombo amona plein wana boye bongo bamusicien baswana des chanteurs baswana na ondela ntembe bapetika bayebani te bapeti nazwaki baswana banu baswana eloko nini na kati ya orchestre abi eloko mwa mystique awa namonaki frère tide likambo yani après wana alors sikoyo na joli bébé mokolo mosusu mpo ezala kofanda na luozi wana akofanda na luozi kote ya nd3 wana na veni ya gambela wana kote ya bar mo tokobeta zénith bar tokobeta baconcert wana na balabala wana akofanda wana connaissance moko apesaki esika akofanda oyo nakoloba réalité parce que makambo nakoloba te me nakoloba ngo suite ya comportement oyo ye alobaki wana nazokende kosigne contrat na bralima na démarré voiture nake na bralima baozelanga na signe contrat noka téléphone portable oyo baki borange wana soni oasis esone mpo bato makelele président oza wapi président oza wapi ngabi nini yango banani wana président yaka noki awa okokunda ebembe ngabi nini joli bébé awa ni akufa ngabi te mais joli bébé azalaka na ngai te na papi texte te makambo te masolo etika mpa na yo zonga nokinoki yaka nokinoki awa ngabi bono oyoke na bralima babi te soko 5 minutes akokufa ndeko peti nanga papi nabi na chauffeur tourne voiture tokeyena tokuta tala lo moto tokuta joli bébé nakuta joli bébé alala kao ndre moto aza aki na coma déjà esika nini alalaki kamwa esika moko boye babengako cuisine yaki neti cuisine ya mokolo ndako mwasi wana mokolo ndako wana likolo ya carton joli bébé azali même pas na matela même rien ngabi likolo ya carton chauffeur nanga azwi ye ngabi zwi mbango traîne na hôpital moko ezali aux environs wana bazwi ye bakende mbango na hôpital wana mpo bazwi nga na futi ngabi combien botraité baexamen makambo nyonso combien tika bo mpona boye otika bo fiche boye basalanga calcule makambo nyonso tu nazwi otiki bala nabi domini mabwa nabenga domini mabwa mpo ye pa ali na orange wana babenge ngabi zala na ye awa natiki mbongo taso okolia tout ça nake bralima je bébé asala 3 jours na hôpital wana abika asala déclaration badéclaration soko eyaki na monde oyo tonango lelo badéclaration ndenge ezala mais ndenge ezalaki bato basali émission lobi akesala émission efface susu asalaki liboso nayebi te soko ezali jeune bébé alobi en tout cas nasalaki erreur ya monene nalandaki papi te fana azalaka mpa ya bwingi bana lelo nakoti mpa ya bwingi so ya bwingi te nde nakufaki aloba domini mabwa témoin soko jour okozwa domini mabwa tona domini mabwa akoyi biso makambo nyonso oyo nasauva vie na ye ngai nazwi ye mpe aye nayambi ye donc alobi ke mokolo so alobaki ke tokoki tobetala ngola nafuta bango bien alobi ke ya bwingi pepe kala azalaki trop azalaki grand azalaki puissant koleka yo donc nakocompare yo na ye te mais makambo namoni mpa na yo eza mie ndenge tozalaki na ye ozomona yango na ndenge mpe namemi na poto lelo aza na poto okumisa ata motu te ke olobaki ata yaya abengaka ata yaya ya bwingi wana yaya na biso tala grâce na ye na boye nzambe apambola ye esala bien bato mpe bakosepela ke olobaka ye te yekisi bwingi te
Kulutu na makambo nyonso olobi awa kombo ya nai naoki yango mpena te kombo ya à l'époque là sikoyo lofumu mpe ndosala plan na ye to lofumu bakende na juna bakende na juna nde bakende kobebana kuna bango bakende babebani bakende bakesala deta force na bango après babebani donc makambo na bango ngamba na kokotango te parce que ya baconflit na bango ndenge bandeki nayebi te sikoyo yo moto omema na John John wapi John Moboya. John wana animateur. Ele bango bayaki na soko bayaki na garçon mosusu aza komema bato na poto mingi wana nani mwana bandal mpe kaka. Ok. Alors lelo oyo nde ozomona musique na biso ezokende. Omona toévolue to musique eza stationné to musique est reculée. Musique na biso eza stationné. Musique na biso eza stationné pour nini oyebi nini musique na biso eza stationné. En tout cas oyo soki ba leader nyonso tout so bayoki likambo na koloba faut bazala bazwa en considération. Pourquoi musique na biso est stoppée? Ampleur nango, ampleur la musique na biso parce que musique africaine biso ba congolais to ki likolo il y a des pays, tous les pays on a besoin de l'orchestre congolais. Même si les lots, ça toujours l'orchestre congolais. Pourquoi la musique est stationnée? Parce que entre biso et l'humanité, ce qu'on a monté l'orchestre, musicien. Non. Et ça l'a raté. Pourquoi somo ya empire somo ya vita na imanesi la raté? Somo ya vita imanesi la raté pourquoi? Et si la raté parce que vita fait exister, imana peut faire exister pour footballer ça. C'est ça. Ozomonango vita kolinga jamais imana disparaître. Parce que imana disparaître obetana na. Voilà. Ozomonango tanga kala ezaki omona zaiko zobeta kuna. Vive la musique, ils ont mis ta paille boy. Ok, jazz, ils ont mis ta paille boy. Afrise, ils ont mis ta paille boy. Empire, ils ont mis ta paille boy. Bella, ils ont mis ta paille boy. Ils ont mis nango. Bah, négro succès, bah, bokelo. Donc, on dit qu'il y a qui bah concurrence loyale. Ils ont mis nango. Donc, héros tinda bisoto ça l'effort. Parce que concurrence, on est ça, il faut travailler. Mais c'est quoi yo? Est-ce que les lois pena tokolo baki na musique qui c'est ça makasi? Bon, qui si toto mi pesa kana qui cité. Non mais ça là. Qui si eza loko qui c'est ko l'action musicité. Qui c'est ko tinda, qui c'est rapport bato ba ya ko tala yo. Qui c'est eza bon ndenge na yebeli. So mutazu qui c'est akoma populaire donc bato ba olanda yeba tala. Yango de musique pour musique il faut y ko lango obeta musique au respecter pour apprendre. Répétition c'est la mère des sciences. Il faut répéter à mingi pour talent donc c'est talent de bayo la talent. Musique il a don nzamba pesio mais talent faut donc au perfectionner ça na yo guitare donc on peut ça autant 737 voilà to comme la souka oui pour aussi de sa carrière na yo banda carrière na oti lelo est-ce que vous avez makambo regrettant non makasi o non loba yango te makambo na regretta makasi o na oto loba ya ngana papitex na ya makambo na regretta parce que a utiliser inga lokola mwana musala non na sevela na ngote alingaki yango te ya ba makambo susu to kutana na vie na lobaka makambo musique makambo to moi c'est kimayo blog ça sert à rien il y a un accessoire à vie vous comprenez non accessoire à vie parce que mututu mututu surtout eza bato balingaka ete bazali tayo mo Jésus kuto Jésus azape na bato balingaka ete donc mutu azali bato nyonso na mokili balingaka ye peut-être nzambe ye moko donc na biso bato ya mokili en tout cas eza difficile alors eloko na regretaka na vie ngai en tout cas nazalaka na devise de vaincre naza motu moko na mitikaka na problème te
donc son problème est linga na koluka tout na kosala tout na maîtrisant vie na ngai eza bongo. Ok, voilà. Alors tant que bakimaka esala bato pasi esala pasi. Mais ça oui, bien sûr. Yo pe okoka pasi. Mais oui, so bakimisio bakimi so bakimisio bakimi yo ezala kisasa même papa mbata bakimisio bakimaka lelaka. Yo ce que bakimaka oto yo mo bise ba bakimaki. Bakimaki? Oui. Baonyos. Baonyos tout est mais yo sai baono ba bolu ba vina mino to. Non, na lobai na joli bébé na dokolos. Tant la monique et complication génie basalaki batindi ba petit ba guitariste et bassiste au revoir bassiste bassiste Akimi mutakime mutaliboso accompagnateur Akimi après soliste Akimi on a même qui bassiste pas Akimi donc le soliste Akimi bassiste accompagnateur Akimi bassiste Akimi bon bête musique n'est après alors même si joli bébé vraiment au début c'est quoi yo bato Akimi si bango ba chanteur ba lodi wana ba te songi ba mi ba kena bino ay ba zata ba petit peu ba pakati et là il est bon oui c'est quoi tomber ta musique n'est ngami ba joli bébé ngai bon bino boza ba homme en taille boza ba taille donc bo fandaka bo débrouiller na bino parce que la munition na zone la bino ça sert à rien pour l'état na réformer sur orchestre donc bino bo vivre nengi boza la kaka ça va bien oui même ça bongo ça va on sona Dominique Mabwa bon yazonga de yazonga azaina terrasse kisi moma abi yele la somika micro-ondes wasi wa habite que abi na kebulisa micro-ondes bon éviter bon ya pour nga na ebike azonga ipona azana terrasse na ye ana contrat bon parce que conseil na pesa ba 12 ba ina loinge na yokela yo yokela ate yo bana yeke yo tikala ya azonga na kaza gangi na kid na comment on l'a lelo ah oui c'est ça et bongo relation donc asina bato mema en tout cas dans la relation moté bah des choses à tout beaucoup ça tout la relation moté ah mais faut se savoir en tout cas na ko solution moté parce que basala loko ezala raté obi ke ngai na se sacrifier na vie nanga ah oui na obi combien kana dépenser pour orchestre les orchestre si de fois j'ai gaspillé beaucoup d'argent na misa qui pensa na misa qui pour l'orchestre bana nanga mo kutu nazo kipe bango souté bana on mona zangelo boyu na ye na ko baté mona zangelo ozo mona ngo lelo bana nanga ba se méfier nanga nazalo monazali André nazala bana te ozomona ngo poni bana nanga babina papa babina baloba nanga papa s'occuper na biso te ozwa tana yo ozwa tana yo surtout tcheka na musique donc biso bana donc malgré beaucoup la biso bien mais au vendre la biso vraiment te bana nanga bazolo bana ndenga ngabi ata la vendre la bino te mais ezapena bano yo tata bota bango amonaka ye te bamona ye ta mokolo moko te mais jour bana bazwi vie baluki papa na bango donc ngai mais yo mpe sikoyo yo mpona yo moko sikoyo bula ozonga mpe kini obeke so ozongi kini na minute wana seki okoyi mpe mona su loin babiso nazongi kini ana okanga so na kisasa omona ebongo non ngai nazonga kini ozongaka oui ngai nakendaka kini te na bis après makambo wana po ozongaka oui nazonga yiko ok oui nga naza na statut na ambassade nazwaka visa ok oui naza na combien de passeport naza na 9 passeport plein na bavisa ba Belgique ba France l'air wana Schengen na salami te na côté avant de ya na orchestre na sa yongo na nko na démarrer voiture na ndako na quelle ambassade ya Londres ya Grande-Bretagne ouais na kenga bina yeluka visa na tele na molongo nde bato bazala molongo na petit comme tour na komi wana kotika c'est comme atamba ibenga ba congolais basala wana na mundele ngabi monsieur bonjour tu veux quoi ngabi non vous avez visa wapi dossier na wa mikanda yo ngabi te na mikanda te na yo pesa nga visa parce na kwenda futuka tiko ba ya ba seki bano sipike mundele abi no yaza kwenda tena zonga kwenda futuka sikoyo mais eux on les a prouvé na jiba suka passeport ngani sali na miyo ya kunyoso
on dirait ça. Un autre là. À mon c'est quoi à Londres. Oh. Il y a Londres, vous avez même un permis de travail. Comment tu as un non, on a quoi dans Vutuka. On a un permis de travail. Travailler en musique, dans bête dans la zone. Parce que il y a un passeport, on a un petit. À Taliban, confine dans ce cas, c'est un peu de là. À Taliban, passeport, confine dans ce cas, il a $60. Il a $60, il a un mercredi de visa. Visa 2 ans. À Londres. À Londres. Avant tout, il y a un orchestre. Il y a un visa 2 ans dans la poche. Oui. Il y a un statut. Il y a un ambassade de Belgique qui a un visa. Discussion. Invitation. L'autre côté, il y a un vice-président. Il y a un Suisse. Il y a un visa. Oui. On sait que la réputation est bien. Oui, il y a un statut bien. Voilà. Alors, on a tous dit ça aussi, on a dit et puis on peut savoir que on a dit aussi ça. Ambro Jenny, la personne qui a dit que Ambro Jenny, à Bruxelles. Tout est à Bruxelles, tout est à Anvers, c'était à Bruxelles. La personne qui a dit bon, on a ça surtout la maman Oyo Anvers. Pour on a Anvers, bien avant Anvers, donc on fait tombe la paix à Anvers. Oui. Dans Anvers, on a 4 cafés. Donc au premier café, on a biso, il y a café Ingeta. Café Ingeta pas Kadir Ramazani. A auto fumula mikolo yo, azui sala bien. Donc au café, en tout cas, bana Anvers, bana Belgique. Café Ingeta est zongi avec force. Tous un café retrouvailles. Et pas era munene chez mère Anto, maman Anto. Era munene café retrouvailles. À part on a tous un et pas bienvenue Ndombe. Nganda bana mboka. Et si ka bana espace bana mboka chez bienvenue Ndombe. Na pesi bino mbota trop bino so na tout. Et puis café Moussous, il y a ma massage. Il y a ma massage. Et pas maman Nana Lombombe. Moi, c'est DSP. Maman Nana Lombombe. Et ça, ce qu'on a Stevenberg, qui est en face à l'urgence, au Komiwana, au côté na café, au bout de biso, au Stafakawana. To Stafaka pas Era Munene. To Stafaka pas Kadi Ramazani. To Stafaka pas Bienvenue Ndombe. Donc, le café Anvers et Anwana. En tout cas, bana mboka bien ba ya nyonso tout bana mboka ya Anvers boza ebere bona tanga ba kombo ya été mais na boyi pepino na pepino nzinga pepino na oncle Simo Baswana Maswama merci à trop na bana kin na pesi bino merci à trop na pesi be moi na Jika chanteur na moi na chanteur ya mais ya azar rappeur comme le Jay-Z Jay-Z Kinanga. Donc c'est ça. Mais si le projet Azate. Donc on a un projet, mais le projet va inventé parce que le projet c'est Simbi. Donc si on a un projet c'est Salami, Mikande Salami, Simbi, Kor et Salami, on a Balobara. Na où tu veux t'aider le suko. Na beti samedi na beti na festival de l'université d'Anvers. Na beti dimanche na Bridge. Fête d'indépendance. La bête guana va toyer belé va mindele banini en tout cas très très bien. OK. Voilà, merci Nabino Mandeko pour la démission, je crois qu'il est aux Awana à Bruxelles. Donc on Boeing 737 bateau yo ba sepelisa biso, bateau yo vraiment sotali kende na bi CV na yo moi costaud. Voilà, donc d'ici là, je crois que tu as encore à Bruxelles, contactez Bissot, numéro de Bissot est affiché. Comme il a Bissot un message, tu as encore à Bruxelles. Et merci encore à Bissot, Boeing 737. Merci beaucoup. Et voilà, donc, la suite est de Lobaka. Au prochain, il paye Diego Kao. Message, il paye Diego Kao. Voilà, allez. Bye bye. Vraiment, bye bye. Ne sais pas trop, bana mboka, bana kini, bana Congo. Mais, dans la maman moko, maman Pélagie, papi Lukoki, maman Pélagie, papi Lukoki, na maman Annie Kanyoka. Maman Pélagie, papi Lukoki, moi c'est honoré. Na pesi binombote, na bosani binote. Samedi, tu as un barbecue. Na oya, na o dame barbecue.
Francis Roy de Gaulle, non, non, voilà. Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo aswera ko bondelo zongisa bolingo oyesila kite. Baron Mbala Sandrine na Sengal, Kimbenza. Lelo yokeyo. André Ntsumbu. Lelo yokeyo. Chérie ya mama ande nani alula yote oh. Rosa di Rosa. Nani alula yote oh. Na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi ase ya mama ye Marc Makalazo, professeur. nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi ase ya mama ye Gina Kiakou na Paris, Nies Maïteus na Paris. nani alula yo te o Germain Mampuya. nani alula yo te o na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi asre ya mama e Ambro Jenny Diklengele, Elembala le géant de Paris. nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi asre ya mama e Noëlla Kunga de Bundes, Didier Mozinga de Francfort, Alexis Mosé Anta, Jean-Marie Soba de Londres, Franck Massaka de Zurich, Chabani Manuel Mac, Gisèle Yengetan, Karine Yengaboule, Mwana Paris, Chifa Kamba di Malela, Ado Senga di Sengomoka, et Doziola na Suisse, Patrick Luzolo de Genève, mokili ya nzambe makambo maleki o mokili ya nzambe makambo maleki o mokili ya nzambe mokonzi o epa yakendanga ya wama wana motema nzambe o mokili ya nzambe makambo maleki o mokili ya nzambe makambo Professeur Augusto de Jena, mokili ya nzambe mokonzi o Jimé Chapa de Paris, Antonio de Mavakala, Lando Kunga de Jena, Spagnon Dombassi, Géo Kisunga de Jena, Daziro Mambo. Ngambo nini ngana mema moto nini ngana boma leki ya romarike yo astre moto nini ngana boma ngambo nini ngana mema leki ya romarike Claudie Maya Sumbu Yoka papa kolera Diana Sai Jens la mama Jetou Fifi Landu Odi basango ya Divine Landu Nana Omi Makaya Titi Sumbu Bilele Lelo Ngaina lalite mosala seko banza yo Utotika ngaina koma na ngai mwana mawa Salo zongela ngai lokina kowai Brigitte Maya Diana Bolingo Oyo pesanga ekomisanga denge Utana lula yo na koma seko reve Ngana zalata maumbu na yo Roger Divine na Wivine Diana Su Bolingo no eleki Tiamato olo na talo Pour la première fois na mona yo na lova yo Coup de foudre beta motema nanga Ya dada dugwe Diana na ngai Mabe na sala yo boya kolimbisa ngai Nesiko pardonne yo préféré yo sanctionne ngai Nakosuka wapi no lenge komyo memela ngai DJ Kisalou, son, Chideric et Tamba, 4 saisons. Tangwa bomwana esi elekake Oni okanda lokola kake S'il te plaît songisa bolingo
nanga Kade, mama Anina na Deborah. Yana subu nazobanga nanga déception. Soki moye ezali osala ta confession. Wana moi bambanda basalela yo promotion. Wana susi ya motema nanga Dansi ya Tusevo, Shika Malamba, mama Bibi Nzazanoa. Ndenge nazosanti molingongo yatindinga mpe na conclure na mikaba na losambo mama Diana Kelason, Hélène Nanono Sumbu. Diana Sumbu nakomi obanga nanga déception. Soki moye ezali osalata wana moyiba banda basalela yo promotion. Wana susi ya motema nanga Dide mon perso, mwana Liège, Papi Mundele, Viva Menga, ami de longue date, Keja, les grands déclarants, Gabi Tem, Mama Lumba, Chile Niatier. Merci Zedek. Mama Jolie, Madame Aimée. Na mokolo ya suka ya natango tokabwanaki liloba na ngai talo ngana elingaka yo obwaki wapie jana bolingo na nga obwaki wapie bolingo ya bomwana jana obwaki wapie Ulrich Tondo Yakatobi na Rumba